Mbote Balandini sur Correcteur News kaka nde tebisaki bino tokozala sur le terrain. Voilà bozomo en direct Nazali awa tozana ingénieur Malsi, le réalisateur Malsi les plus frais tozanga naye awa na stade des Martyrs. En tout cas tokozwa ba yano ya bana mboka ebele o baza awa na kata stade des Martyrs nde bozali komona nde bazali ebele tozozongela bino tozwa bango na boyoka bango en direct. Bonjour papa. Tout le monde est le stade des Martyrs. Ah, on a dit ma famille bat bazali et belé. Tout le monde bat bazako kota misu bazako bima. Yo personnellement, oye ko sala nini ah. Bon, na lobi mingi pété. Na lobi belé pété. Bona chango. Bona chango. Moi na bino yo technicien ya mabele oboyebi ngaite. Landa cameraman. Tala kuna. Fati Béton, Ezangate, technicien. Yo. Papa Fati, Papa Fati, Tokozale Kenge Namboka, Yambaloyo, Batatoyo, Baibate, Tokozale Kenge Namboka, Tokozale Kenge Namboka, Tokozale Kenge Namboka, Ministre Sport. Kabulo! Papa, soko pesa nga mukongo. Papa tala ngai. Na ebi ndenge bazo nga image boye ba mona nga moni mobimba. Voilà tous nga muke sima oza na kati stade des Martyrs. Mais toza poso toyeba c'est l'organisation ya makambo ndenge lekeli na ndengo koti stade des Martyrs lelo. Eza ndengo kote yango kutango na 2019 te 2018 te. Toza na 2023 lelo za cérémonie d'ouverture ya francophonie. C'est ça. C'est l'organisation. Yo moni yango ndenge ni. Nanu na mona te bana botama likambu oyo ba président tout baleka. Na mona te Fati Béton force ibanga ya makasi e panza na baba mbate ata wena maotonde ni moko ka Fati ezate nzamba tsaye maboko. Nzamba tsaye maboko nenga acha ministre sport Kabulo papa soki bopesa nga mukongo papa botala ngai ngai yo jeune talent changu bima bayebi technicien ya veya yo jeunesse en tout cas le réalisateur Malsi Zoye malamu papa naza likolo déjà pona Fati pona ministre sport. Voilà, merci beaucoup moi la mboka babalandio baza ebele bako sepela makasi bilili oyo ekokende penza monde entier kaka ndenge yo moko lobi. En tout cas TV zalingo en tout cas awa Papa Kabulo charge papa mwana mboka en tout cas pena yeyo mbote no mona mboka mbote mingi en tout cas to monyo na stade des Martyrs lelo oye ko sala nini atake mona mboka na stade des Martyrs ba bazolanda yo ata na Kinshasa te libanda ya mboka o bayebi te bazomona ka bato misu bazako kota misu bazako bima aussi c'était pas retenir nini par rapport ya mokolo ale. Ah bon, merci à tous les Congolais, merci na président mwana mboka Fati Béton. Donc to comprendre que mokolo ndako bongsaranda kuna ye. To comprendre que mokolo ndako ndia linga kenda kuna ye za na basani za na bakiti mutu so mupaya ye amona kitoko. Nde toza na minute na Congo, en Afrique, toza na Congo, toza na 40 pays auto yambi awa lokola bapaya. Merci Fati Béton. Merci na ba G oyo to monta la rango na ba TV total la rango na libana mboka lelo le 28 7e mois 2023 na Congo na capitale ya Kinshasa na Martyrs. Donc merci Fati Béton. To comprendre que o wana zalaki azaki ni mwana mboka te. Olobi ba G kozale bele geni ni yo kolinga omona makasi na stade. Ah bon, omoni surtout ba G wana okimi santé mbangu. Ba a sauté a koikuna. Omoni natala kanka na TV. Mais to komona ngo lelo ozasi. Papa. Et loko salima na noté na RDC et salami. Pe ba komi yango pena ba genio se ko salima. Na minute na le bandité bandeko bazotala yo en direct bakomona ngo na butu baye ba pena soki mona mboka za koloba pe ya solo. Te mwana mboka lokola congolais. Partout congolais azali boye ba ke nyonso ba genio so ba mindele basala ka to mona oli na mboka na biso. To mona na mboka na biso pe to ebisa congolais. Kole mboka na ote mboka no eza mboka na yo.
mboka voisin ta otongi atani za mboka na ote mboka no kosala nyonso olingi batu oyo balingi ki ba congolais Congo qui est liboso bo soutenir chef de l'état. En tout cas tout le monde peut comme Fachi Beton 100% congolais. En tout cas merci mingi na mokonzi mboka. Pourquoi concernant organisation ngana tuna yo organisation ceux qui mutu aya stade de Martin en 2020 par exemple nandenga ko elongo na 2023 boye akokuta ngondenge morote donc c'est-à-dire marambu ebele échanger ndenge échanger les boye tozomona marambu échanger na ndenge ya bolamu na ndenge ya bien yo okoloba nini par rapport à organisation oyo esimbi to ezomeka ko simba omoni tozana chef de l'état moko o atamboli to libana mboka eloko mo eloko le boso tozana chef de l'état o teke atamba zaki na ba province bani ya uti libana ya mboka aza congolais ayebinde to vivre akino ayebinde to vivre pe atamboli libana mboka na mboka wa mindele po andima je francophonie awa na mboka na biso ça fait que stade vina chumbele kitoko ya kitoko po ngai moko kokota bataka bapaya ndako na yo oyebike bapaya bayaka na ebite soki salo eza mabe o salo no ifeza kitoko po bapaya no baoya yango eza ndenge moko manti ngo bapaya bakoya papa rafaya ngo bakoya ba otala bite c'est bon donc normal mokonzi mboka to pesi yo chance tozaka na vision na yo ke liboso nzambe apambola wana makambo nyonso liloba ya suko loba na gouvernement ya mboka na biso nini zana na bolingo ya Congo so zana bolingo ya Congo zape bolingo ba congolais tel kwa biso ba jeune to souffle la francophonie bosunga Congo bosunga idée gouvernement bosunga idée chef de l'état bosunga gouvernement congolais bosunga idée ya chef de l'état Fachi Beton to yebi ndako na bango na limité papa na ye to yebi père bien na makambo nyonso ele mo est sanga boye est-ce que ningi ba souffrir na est ba mariage esalema na est te fête esalema na est te ba anniversaire ba fête na est te ça fait que soki na est nde bitumbezali so bitumbeza na est ça fait que na est ba balisaka te ba prado ba mituka etambolaka te na est ngonga mituka kitoko ya bien etambola na est mabale ebala na est ça fait que ezalaka bongo partout toko kale loko moko te poka ke est bitumbeza on comprend donc oyo ko ina journée ya lelo eza mabe pota la bala mike baze belé ba lelo journée ya lelo oyo to mona kana ba TV lelo biso pe congolais to mona ngo live soki oyini idée ya chef de l'état oyo ya journée ya lelo ozandoki merci beaucoup mon mboka en tout cas bonjour mon mboka en tout cas mbote mingi ndeko na ngai Simoni esengo na bandeko bazola na ngai molimo mosantu nandimaki te kosala maboye mais kasi molimo endimi oyo ezali radio ezali te TV bamoni yo lelo na stade de Marty bat bazali belé misu baza ko kota misu baza ko bima yo personnellement entake yo moko mwana mboka oye ko sala nini awa batu bazolanda yo bazana kinte peut-être libanda ya mboka o bayebi na bango te bazotala kaka bayeba oye ko sala nini molimo yebi singa iboye moto akobika te kati na kolela pe bapasi ezali bongo te yango mwana mboka Fachi Beton alongoli biso kati na bapasi komona ba plaisir ya boye ozomona vélo ezali kokuma mwana monyama na kati ya capitale ezali sengo te est-ce que ezali mabe est-ce que moto akobikisa makaka na kolela yango na koyebisa bino bana yango ya mboka ya Congo ezali nga Yesu Kristo molimo mosantu nalobaki na koya Yesu Kristo en tout cas bolanda maka mosantu tika na sisa pe ngai yo na kiti pe na yewo bina mboka sa de martyr bina moko moni sa ngengi est-ce que bomoni wa masuba est-ce que bomoni masuba yango pe to lingi kutu to tuna yo par rapport à organisation ce que il y a stade 2018 to 2020 okoya kokuta ngondenge okuteli yango lelo te. Ça veut dire cérémonie ya ouverture oyo organisation ndenge batu basali pena ndenge esalami makasi boye yo omoni yango ndenge ni. En tout cas na kosukisa boye mwana mboka na kosukisa boye en tout cas mwana mboka akumela na ye ba ide bakisama lisusu elekana oyo pamba te ezali kitoko pe esengo mingi komona organisation ya boye na mboka na biso Congo ebe na bapeyi misusu baboyi kasi banimi kaka na mboka na biso Congo ezali synonyme ya kolongo na biso kati na bowu na bowumu oyo bazali koyoka ngai bayoka oyo bazali na motema kobomba oyo ezali tai na ngati ya mwana nkasi mukuze na nga boye na poto 8 ans. En tout cas bon mwana mboka mutuna ya suka eza boye toye awa po eza jeu ya francophonie donc ba jeu ezali ebele tango yo kokota na kati po otala ba jeu wana jeni ni oyo sepelaka nango makasi oyo soki koti oyo bisa bina bana mboka ngana ye kotala pena particulièrement boye
j'ai un tel. Yo génie oyo c'est pelaka nango mingi. Nayebi mokili ya Kinshasa. Mingi. Balingaki mingi balo. Bamba te bamonaka olympique te. Oyo bazeko ki bamba mbangu. Mais ceux qui bamoni bakosepela te bakosepela te. Nyonso ezali kaka wa G. Nyonso ezali mitendo te. Nyonso ezali kaka olympique wa francophonie. Voilà, merci beaucoup mwana mboka. Malamo pe alove yo apesa yo 24 mapasa loba meni. Amen papa. Mwana suka edingwe. Voici meki michopo ebimiye. Ngai nazena eloko akoloba te. Na baki bote na mota komema ye mikumba. Yango ndeko memi ya ye mikumba. Oye mikumba. Bandeko ya Ligue des jeunes de l'église Liloba ya Nzambe. Bonjour Nabino. Bonjour Ndeko. Bon, tout le monde bino na stade des martyrs. Tout bien autrement zoom ya ma famille. Tout le monde bino nyos le lamp polo blanc. Le loza premier jour. Ya mambia ouverture ya francophonie. Ah pour Nabino boende ti kosala ndeti nini. C'est no bino. Biso toza bandeko ya Ligue des jeunes de l'église Liloba ya Nzambe. Et avant to banda to repesa na ma présentation muke. Oyo mobilisateur ya Ligue des jeunes Kinshasa. Et Ngamoro naza secrétaire général ya province ya Kinshasa. Juste le awa pona je salama na mboka na biso, c'est pour la toute première fois j'ai de la francophonie et salama awa et biso toye ndenge to komi awa la Ligue des jeunes de l'église Liloba ya Nzambe soutient les jeux de la francophonie. Juste on ko soutenir Jewana apport na biso physique et ça apport mon malamu. Merci. Merci Nicolas, c'est vraiment que Bozali Banamboka est solo. Le fait de soutenir Boé, l'actif que Bozali Banamboka est solo. Alors, pour la bino, selon l'organisation, on a les cani. Est-ce que attends l'entrée na bino? Est-ce que c'est compliqué bino mwanda pour na kokota tondengeni? Non. Complication zate. Porte za libre makambo belé, ba complication zalaki avant. Mais l'ouverture tout le monde yangote. Batuni biso le côté juste déjà on a déjà Ligue des jeunes de l'église Liloba ya Nzambe présence nango a c'est que soutenir jeunes de la francophonie, il y a rien de plus. Va soutenir te. Bon, question Mutune Souka. Ceux qui n'a pas eu que tout nango ata mobilisateur. Bon, ndenge bozo qui na kati comme ba benyango G. Ba G zali belé. Deti yo personnellement au sepela au mona jeune ni o yo zo zela okuta na kati. Bon, merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Ndenge Kara CG à Lobby, je suis le communicateur chargé de l'implantation, mobilisateur et à Ligue des jeunes de l'église Liloba ya Nzambe. Et c'est on a biso ezali na question opposée na ba GO bazo sa pona to mona onka na ba pays ya Libanda. Nanu awa na Congo et comment mila biso te. Ya on to rosepela to mona ngo nyoso à l'exception de l'autre côté. J'ai nyoso ba kosala nga na kosepela na monango pona na époque nanga na betela bana nanga na betela famille nyoso que natana biso tant tozana na Fachi Béton président na biso président de la République to lekaki na G de la francophonie yango eza plaisir ya communauté nyoso église Liloba ya Nzambe. Merci vraiment na président de la République ndenga zo soutenir ba jeune na kosala ba makambo pona ba biloko nyoso kotikala pa na biso ba jeune. Et aussi après la biso ba jeune ba sport biso nde ba jeune to ko bénéficier na ba biloko nyoso basali. Bon Liloba suka la gouvernement ezali ke gouvernement oyo ya ba warrior vraiment to pesa bango coup de chapeau. Na makambo bazo sala malgré mboka na biso eza ba difficulté belé ba guerre na est ba produire raté ba biloko belé mais gouvernement azo sala ka longola biso na boulot ezalaki na kala wana ke ba jeune il faut to produire. Ba jeune il faut to sala ba jeune il faut to sala to telemela moyini na est de la République. Vraiment to ko féliciter gouvernement na biso ba continuer karaboy. Ba continuer karaboy ba kipete tant on gérer batou tant bo gérer batou wana boy ba ke batou ba sepela na binoté mais bino combat papa bo continuer kaka faut mais ala qui vraiment maloba pour la gouvernement na biso. Merci beaucoup. Bonjour. Nous vous avons vu ici au stade des martyrs à l'intérieur. En tout cas ozana bana to ebité oza papa o memi bana ya quartier memi bandeko o memi nini tozo comprendre té. En tout cas oyena bango na kati stade des martyrs awa pona nini na raison nini po ba o ba Rolando peut-être libanda ya mboka o ba yebi na bango té juste ça nini bazo mona batu misu bazo kota misu bazo bima ezo bana té yo ko ebisa batu nini ba comprendre. Vraiment, je suis Narcisse Mizele Diakanoussa, coordonnateur du complexe scolaire Les Étoiles. Je suis venu avec les élèves, toyena bana classe, ba pour la francophonie.
nous sommes venus pour célébrer cet événement international qui réunit tous les pays qui parlent la langue française. Donc nous sommes là ici. La dernière fois qu'on a eu un tel événement, Mbala Souka tozo événement ya munene ya boye. Et c'est là qu'on combat Alina Foreman. Et c'est combat Alina Foreman. Mais les longs événements sont ndeng on est l'équipe kutu yango. Ah, il y a plus de 44 pays, plus de 80 pays bazar. Donc ça événement moko don ndoto la tinzoto. Voilà, en tout cas pena ozana raison ils événements mais l'équipe Alif na Foreman parce que awa tu invité ba mboka ebele koya kotala mboka ezali vraiment ebele. Bon, en fait ba sport ebele et ko sala ma awa oyo na mboka na biso to mona ka yango te. Ndenge yo oye na bana mikie boye, c'est-à-dire bana oyo nde ba yepe boye, il faut ba sepela. Oui. Na tu na bana moko génie ni oyo ya ko sepela ata la mingi na kati ya stade awa pour azala nesengo. Bébé, quel est le jeu que tu veux voir ici à l'intérieur? Le tennis. Le tennis. Bébé, tu veux quel jeu? Le basket. Le basket. Bébé, toi? Moi? Oui. Le football. Le football. Le football. Madame, toi? Le basket. Le basket aussi. Le basket. Le basket. Le basket. Le Le basket. basket. Le basket. Le basket. Le basket. Et notre ami là-bas? Le judo. Quel jeu? Le judo. Le judo. Ah, en tout cas, ça c'est un sportif. Vraiment. En tout cas, nous vous souhaitons justement la bienvenue. Congolais so la muki ka te mawa. Biloko bo eza basine ke mboko zo bonga. Na zo sabino vete eza basine ke mboko zo bonga. Yango boko ta bikota kota te ko bundisa biloko mboko eza malédiction eza bien te. Omoni bato ba linga mboko te bato ba bundisa ngo. Donc bato ba supporter bato ba na ba boule pour ba salir image. Ba yo que biso on a passe ba le roi bato ba ta la rediffusion ya match mais ba c'est le résultat mususu. Au juste pe na ba o baza kota la yo na ebité. Les amis, nous étions avant de venir au stade des Martyrs. On était au palais du peuple. Donc on a parlé du peuple. On a parlé du peuple, tu es martyr. Ce qu'on a fait 20 mai. Après 20 mai, il faut changer à limiter. Pour la place, on a mis fikin, mais événement. Et ça, ça pour faire ces arts soirée d'ouverture. Mais ce que 20 mai, Maramboza. Ok, Académie de Beaux-Arts, Maramboupé, Zakuna. Donc ils ont vraiment pas ici que belé. Francophonie ils ont la kin, ils ont l'académie, ils ont la inikin, ils ont la 20 mai, ils ont la échangeur alimentaire. Donc ils ont vraiment événement d'autres là d'autres. Vraiment merci beaucoup moi Mboka. C'est donc pour l'organisation au monde ya. Ba bundi si organisation. Est-ce que francophonie fallait en 2021? Ah bon? Oh. Francophonie fallait ya ba coroner ba nini mais ba baisser les bras to lundi tito ça en 2023 siko selon calendrier ya fachi kaka siko selon calendrier normalement francophonie ezoya pour beta après 4 ans 2017 2021 faut siko 2025 siko biso to beta en 2023 to ko senga comité international bon respecter calendrier la bino 2025 ezonga sou pour biso de toi après pour to poni mboka mususu ça la francophonie nda inana kokate. Mais le coup, les autres bêtes, elles ont un sou en 2025. En tout cas, pour une organisation de l'Obé Simbi, total la paix, n'y a école canadienne. Il y a mon maternel à côté stade, mon maternel à côté stade. Yo mon nom na Congo, mon maternel à côté stade. Sécurité ni na chega oloba français. Chege, il n'est pas là. Donc il n'est pas Congo est dans Sengo. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci. Bonjour. Pourquoi vous se présenter s'il vous plaît? Ok, comme Nanga Eza Massimbo Gabriel. Donc, Naza Mwana Bondal. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Tout le monde est là dans stade des Martyrs. Ndenge tout le monde est mon côté, tout le monde est au Belé, Missou Bazako Kota, Missou Bazako Bima. Tout le monde est dans le stade des Martyrs, stade des Ezamoune, Ndé Benga Ngondunga ma famille. Yo personnellement, oyende tikosala nini a on a stade. Bon, Nengo Moninga na yo kanga photo. Na yo tala pe ambiance eza awa parce que nous omoni ana komi ambiance à Kinshasa les morts à l'est donc francophonie ezo salema tozana ba distraction pendant que ba guerre ba meurt ba to bazo kufa na ba est donc yango na ye ka kotala na kanga moi 2-3 photos na posté sur ba réseaux sociaux to lobela ba makambo yo neni ba to bazo kufa pendant que biso pe tozo célébrer tozo s'inquiéter kututé pona
baguerre esila bamakambo ebele donc yango wana vraiment oyo tomoni eza pour la première fois na biso GO esalama na mboka na biso eza pour la première fois alors yo na ndenge ozali awa ti oye awa c'est-à-dire osepeli na ndenge omoni GO alors yebisa biso ndenge oye soki nde tokoti na kati po otala ba GO eza na kati kuna je nini oyo koki ko préférer je nini oyo ozatanda makasi to sport nini oyo lingi omona mingi na kati kuna par rapport ya ndenge ba organiser bon eza nango normal eza idée à bien ba initiative à bien mais ba makambo ça les ebele na mboka tozana ba culture na biso tokosa ba festival na biso traditionnel donc ba makambo eza nango ba initiative à bien mais eloko ezolekilanga kaka ba dirigeant na biso ba politicien ba commandant ba tia ba sécurité tangu kaka ba makambo ba visiteur bazoya ba bongisa mboka tangu kaka ba événement eza mais pendant que ba makambo wana nyonso ezala te to mona que ba courant ezate awa omoni ba bimisi ba mbongo ebele beaucoup de choses ba financement ba francophonie ba mine bazo financer mais poni ba ko financer te ba tia ba prince na kati ya ba selemba ou ba tia ba prince na kati ya ba ngiringiri ba courant ezate donc ba makambo ebele moi je pense que eza nango ba makambo bien ba idée eza nango bien mais il faut que mona ba makambo bien il faut que revoir certaines choses. En tout cas, au lakisi pena que mon amboka, na ndenge pe tomono na drapeau boé, au soulever aspect moro très important pour dire que libérer Bunagana. Voilà. Bunagana est a pris donc yebisaka ba dit directement. Yo ozo reprocher bango na nini malgré basali eloko o peuple mobimba zo mona keza bien. Mais yo na barikima na yo tomoni oza ko reprocher bango na loro moko boé. Ba ye bango pena na mukuse. Yo o sepeli na nini te. Na makambo o nyos. Ngana sepeli te na manque il y a volonté au bazala nango pour la volonté na bango basala ka pour na ko prouver ba opinion internationale pendant que bisomoko tozo souffrir eza lokola batu o bakenda ko bebisa mbongo libanda mais nanda kuna bango balala nzala donc eza boye ba politicien na biso balinga ko prouver mokili mobimba que basa makambo bien bazwa ba photo ka ya ba Gombe ya ba stade de martyr pour nous faire voir mokili makambo kenda bien mais makambo zo kende bien te donc tozana posa que ba tia volonté wana en dehors ya francophonie en dehors ya ba jeune doit ba makambo ebele ba bongisa mboka ba travailler pour na mboka. Voilà, merci beaucoup mon amboka. Merci beaucoup. Bonjour mon amboka. Ouais, bonjour mon frère Boni. Bien, okoki ko se présenter. Ouais, comme on a radio fils Lopepe. Ouais, navai na commune ya Makala. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup mon amboka. Tomoni yo lelo na stade des martyrs. Comment na tomoni yo, tomoni kaka yo moko to tomoni yo ozana bato ebele. Au juste tozo comprendre te bato o bazotala yo na minute o bayebi te o bazali banda ya mboka. Okoko yesa bango pona nini oza awa na kati stade des martyrs. Bon, en tout cas vraiment merci beaucoup pour na mutuna wana. Soki leo na ebo na stade oyo ezaka pour na 9e G francophonie et qui tient à Ratamboka la biso quoi. Donc ça le biso plaisir ami na ba makambo président de la République a memé le biso pour l'instant. O totika lo mona totika ko mona te mais to mona ngo lisusu. Donc ça le biso plaisir vraiment plaisir ba donc na ko lo bani donc na habité ni vraiment na ko lo ba mais na mon moi changement vraiment ma casse surtout na kata stade de Martyrs donc on a 20 mètres donc par-ci par-là même pour la sécurité na ndenge batu mingi babande kolobelela mais tout le monde veut vraiment escorter sécurité comme dans les bons marampele qui dans les bons de to aller à Botoane sengo makas c'est tobito tambola na stade vraiment en tout cas vraiment Jésus-Christ mon sauveur mais Fati Betonde mon konzi. Voilà. Ce qui te zongi moi mukie mutuna par rapport à organisation. Organisation to zonga moi mukie avant au kota na kata stade des martyrs awo. Tango zalaki libanda. Est-ce que ba compliqué ki yo moi mukie to tango koti awa omoni retrouver stade des martyrs en ndenge nini parce que na limite que zamba no liboso oya ka plusieurs fois pour na ba sujet belé mais pour na lelo za cérémonie d'ouverture ya G à francophonie. Bon, c'est par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation, donc nous c'est ça, ils ont les cadeaux d'abord bien. Kokota, en cas de complications, dans un tambola par-ci par-là, malgré la place, monsieur soit les alliés que moi côté ça t'es pas cette chose dans babachite. Ouais, on est ça uniquement pour nous inviter. Et puis les la place, monsieur c'est ça réservé pour les invités, pour les étrangers au Baroya wana ouais. Donc
pour une organisation dans les bons vraiment. Ouais, vraiment, franchement, les autres, les cas, bon. Bon, tout le monde a une invitation au Tikoloba. Parce qu'il y a une invitation qui va permettre de la marambounia sur Baligny et tant que ban amboka au bayeka ko soutenir j'ai la francophonie au ezana mboka na biso. Parce que yo par exemple ozana ngote pour nani. Bon biso to za ngote to za ba la mboka to yekaka. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Martina si ma caméra ozoyo kama na mboka bi ayende pour assister, aye pour attaque. Bon comme on ko assister, eza ba jeu. Comme eza ba jeu wana yo par exemple les jeunes ni oyo tango kokota na kati stade okosepela omona na kati stade wana. Bon en tout temps là coup match à basket et ça nga plaisir tout soutenir ba fille na biso. Bon et ça nga no plaisir bazo beta na Roumanie. Bon na une ta sous ouverture à cérémonie ndenge ni koleka. Bon non ça la ti na suka ndenge salama. Donc ça nga plaisir ndenge no mona babilo musu skutu pendant de 18 ans mo be le kaka passé boy. Mais na dona mandaka moko mais makambo zo donc makambo vraiment changer hein en tout cas vraiment Fati Beton Longonia père Vandana. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Ambote ndeko. En tout cas tout monde yo awa na kati ya stade des martyrs. Tout monde yo pe yo mokote ozana batu ebele misu baza ko kota misu baza ko bima to se comprendre te ba o bazolanda en direct ba o bazolanda même pas seulement ici à Kinshasa ta libanda ya mboka. Ba retenir nini par rapport ya o ezoleka na kati stade des martyrs. O ezali journée ya francophonie. O esami na kati mboka na biso. Donc na wuti na ba terrain ba basket na wuti na kati stade des martyrs. O esami na kati Congo bana na botama tina comme na ajo boudena OK ba 40 ans. Na tika na mona maramba boete. Donc o ba retenir ezake Congo et jusqu'au et la benda ya sika. On va devoir retenir premièrement non yango wana. Vraiment. Pour l'organisation si koyo moni yango ndenge parce que muto o ya par exemple stade de Martin en 2021 to 2022 akoya ko kutango ndenga kuteli yango lelo te makambebele échanger yo omoni organisation ndenge ni esimbi to beto zela nanu makambango ebanda pena bien na mozindo pour que to confirmer. Pour l'organisation na pesi gouvernement longonya mingi balakisi capacité et intelligence na bango balakisi pendake bazali koyoka chef de l'État baza ko au chef de l'État lingi na moni organisation na kati même na ba toilette ba che ba protocole na toilette même na France ya la raté ozo mona do protocole na ala sa mutuke kota pisser koto o c'est la grand besoin koto donc pour l'organisation vraiment la pesi bango ba coup de chapeau belé donc koto na benda si 10 ba na 10 ba continuer toujours na la wana po tout le monde a propriété, tout le monde a kati koto. Donc, c'est très important ma casse. Ba continuer toujours dans l'île wana. Bon, mutune est sûr que ezali boye. Lelo ezali cérémonie ya ouverture ya GIA francophonie. So biso to moni na stade des martyrs. Est-ce que GIA francophonie ngo ndenge baye nango awa na mboka na biso? Eza kaka na kati ya stade des martyrs awa kaka to ekoleka na pe ba côté mususu. Non, na veme rozala, na terrain basket rozala. Na kati ya stade des martyrs pe ekozala. Donc ezali na kati ya ville mobimba ya Kinshasa. Donc ezande un peu bongo. Donc les deux ali couverti, l'obine scoop na makambe bandi. Voilà, merci beaucoup. Moi lilo basuka pour le gouvernement, o rebisa bango nini na o basali. Te lilo ba suka na ebi kemboka na biso to kopé wa mindele pona makambe tali ba élection malgré actualité za yango te, mais gouvernement oyo esenga ba umela nanu. Donc il y a une élection, mais être au Kenya, il faut pas changer la constitution. Parce que tout le monde a espoir à Malam ou Ezali Katina Bango. Donc c'est qui est important, c'est ça. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup mon amboka. Ouais, Massa. Tout ça en direct dans le stade des martyrs. Nous avons ma famille en Ngoyo. Tout le monde a bazo kota. J'ai la francophonie en Ezobanda le 28 juillet 2023. So yonde ti yo ba impression eza nini ndengo yo kokota na kati ya stade ozozela omona ndeti nini oyo koki ko sepelisa yo na ba jeune yo surtout oyo oyebi kezala na mboka na biso. Bonsoir, bonjour, excusez. Na awa pona talata match à RDC, bon, c'est la première fois que na mona organisation ya mnene boye na kati ya Congo na biso awa RDC nzambe benda na kumisina numéro 1 président Fati Beton na makambo azosala chaque fois azosala pena musala lors d'avance to cheka maboko to soutenir ake liboso après on a na loba pona sisa na ngai
biso na biso awa ba congolais to lingani te awa. Pourquoi na lobi bongo? Bache lelo journal lelo le 28 il y a 7 mois 2023 bachaki yango po Farafone bandi lelo bachaki yango fele mais au fele yango bakomo compliqué biso na ba porte mais ba étranger soki baye bazolekisa bango ouvert bakomi sumaka carte to landi tous les formations nyonso ba brutaliser nga na komi salité mais na yaki propre na longwa na ndako na biso na ye propre. Tomoni batu misu bazokota basala ba invitation. Est-ce que yo ozapi na invitation na soki la kisi malgré la kisi invitation ba brutaliser yo kaka? Nga na za invitation te. Na invitation te mais ba yebisi biso ofele. Yango nga pe na ye take mwana mboka. Na ye pe nga pe na tala je na nga onga lingaka makasi. Mais tomoni na invitation na eza ba invitation bele invitation de ti oyo. Ya exemplaire oyo. Tomoni ba komi cérémonie d'ouverture eza lelo. C'est-à-dire ce que vous avez l'invitation et permettre de magambo bakati wana na monyoka sikoyo na monyoka sikoyo ata na nini na nazaki former mwana mboka oyeka kapo opesa moi soutien na yo na G. Ouais. Vraiment merci beaucoup. Bande kubalandio ba sepel. Merci. Merci beaucoup à vous chers abonnés de Corrector News TV. Seulement comme nous vous avons promis que vous allez voir en direct les interviews, les arguments d'un Congolais qui sont ici à l'intérieur du Stade des Martyrs, qui ont donné leurs arguments. Et vraiment, tout ce que nous allons vous demander, c'est encore de beaucoup plus vous abonner. Mettez un pouce bleu, nous serons toujours là pour vous. Donc, Corrector News TV, le havre de l'information.